biso mpona kokabola mabala ya butu mpona kokabola mabala ya butu yawe nzambe na lola makila jésus-christ esukola balandi na biso nza bilongi engenga esika bazali kozwa misala te bazwa misala esika nyonso ezali komarche te ekoma komarche makila kozi ya makila jésus-christ stabilité ekota bafuna bamona biso te à cause ya leçon de jésus-christ à cause ya leçon de jésus-christ bano bazali kokoka koganga te otenere etyelaki bango limite bakotaki bango na imposition ya loi makila jésus-christ ekota mpona kokabola ekota mpona kokabola biso na bango na kombo na yesu-kristu bana nyonso baza bamaladi incurable yawe torenverse makila jésus-christ na kati na bango makila na nzambe na lola ekota na misisa na likuwa ya bato nyonso baza bamaladi incurable yawe makila jésus-christ père éternel na bombo ya bana na o balalaka na butu te o basala ba insomnie o maladi yaka makasi na butu ekoti makila jésus-christ papa ekoti makila jésus-christ père éternel makila jésus-christ elongola basilasi na kati ba réclamation elongola na kati ba réclamation ekupe ezala te balongola na kati mabulu akufa balongola na kati ba prison ténèbre balongola na kati ba réclamation 2023 bao balalakisa telema à cause ya makila jésus-christ makila jésus-christ ya sécurité na biso mpe balandi na biso o basali nyonso ya chaîne à cause ya leçon de jésus-christ toza déjà bavainqueur au nom de jésus-christ tobeleli molimo mosantu na nzambe ati ekokamba bato nyonso oyo ténèbre esi eavize balandi na biso nyonso oyo ténèbre eza koavize saint-esprit esunga bango tobeleli molimo na nguya baoyo nyonso ténèbre to baoccultiste basi babimaki na bango na puissance de jésus-christ nakomona mwana yesu-christ au nom de jésus-christ roi. Oh éternel Jéhovah Sabaoth, Jéhovah Jireh, Jéhovah Shalom, ozali nzambe akomimonisa makomi ezoloba oyo abatelaka Israele alalaka te mpe animbaka te yawe mpona likambo na biso nzambe mpona likambo balandi na biso yawe toyebi ke ozoveye na butu mpe lokola na moi yawe tosengi bolamu na yo e apparaître pa balandi na biso nzambe yawe tosengi bolamu na yo nzambe na ngai et apparaître au nom de Jésus-Christ yawe tosengi visitation divine na bomo ya baenyonso baza na hôpital baenyonso bazali na baka grave éternel Dieu toyebi ke yo intervenaka mpona baka grave éternel Dieu baoyo nyonso via instabilité ezokanga bango yawe nzambe tozosenga visitation divine yawe soki okoti likambo ya bana na bato elonga ezalaka na kombo na nguya na yesu kristu tosengi visitation divine tosengi visitation divine malgré la loi biso tozoperce malgré la loi balandi na biso bazokota malgré la loi bamari de nuit ezokufa mabala ane ezokufa na kombo na yesu kristu yawe stabilité na bomo ya balandi na biso malgré la loi malgré avenir eloba malgré baboti bakanga malgré misala mabe batombola te tokase ba mariage wana butu malgré la loi tokoti mabota na o na kombo na nguya na yesu kristu au nom de jésus-christ obeteli awe nzambe na boko bien-aimé balandi na biso toza na croyance ke yawe nzambe na biso ase asali mosala mutu moko ota kozwa visitation ya Marie de nuit. Shalom, shalom à vous les enfants de Dieu. Na pesibino mbote na kombo na Yesu. C'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina. Jésus est mon papa. Na ye liboso na bino pour représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki mosala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté
eza mingi difficulté ya loyer parce que tozo futela et puis difficulté à futela bana minerval pour to suite au bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na bato nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo na jeune rond-point Ngaba ndambo Victoire ndambo Limete et puis ndambo l'état pesingai pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka soki nga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel soki l'état s'est décidé to mona sous ba fazer na nzelate c'est difficile ya osala ngonga moko. C'est pour ça nazo lancer appel na bana nyonso nzambe pona classe ya bana oyo pona loyer na bango kolata pe kolia na bango na osenga na bato nyonso baza cœur sensible pe baza na motema bosunga ba sunga biso pe ba salisa biso toza na commune ya Kalamu quartier Kauka référence ya monene tokangami na université Kimbangiste avenue comme on eza Marin le numéro 16 numéro de téléphone na biso pona bato balingi ba contacter biso pona ba détail mosusu eza plus 243 89 72 32 229 nzamba pambola bato nyonso yo ba ko assister biso. Kona biso balandi ya chaîne na biso EHP Media totombeli bino sima ya nzanga elamu na kombo na nguya na Yesu Kristo. Tango ebelemi topusani penza topusani bino so ba balandaka biso en tout cas vous a branché vous a connecté pona koyoka mateya na biso pe prière na biso na émission na biso ya kitoko ya biyano émission otozwela kanango biyano na makambo nyonso ekomelaka biso na vie topusani nzambe wana abatela moko na moko lolenge tokutani lisusu mokona lelo ebele baza na bamort ebele baza na bopito ebele baza na babombone basali baaccident mais ngai na yo nzambe permettre que tozala na bomoi tochama toi toyoka toujours maloba na ye mpe tobondela ambate parole de Dieu savent que celui qui prie est capable de tout. Et si que zwami yo papa maman yaya na poto na Afrique mobimba topusane nzamba pambola bino nyonso na kombo na Yesu yawe nzambe mokokisi na bilaka paka na bikeke libanda na omo susu azate yawe nzambe yo bateli biso okomisi biso lisusu na ngonga o kolozwa lokumu osanzolama na kombo na Yesu parole de Dieu otozoteya na ngonga oyo yawe ekweya na mabele malamu pote bota mbuma malamu kolo na bomoi ozali nzambe na nguya omimonisa na kati ya mabota nyonso o bazolanda émission oyo et apporter un plus na kati ya bafamille na kombo na nguya na Yesu Kristo. Amen. Bien aimés frères et sœurs, tozofungola toujours parenthèse oyo il y a livre à Esther. Malgré la loi j'entrerai. Ata mobeko ezali bien aimé ngana tokokota tobotami na kati ya mabota tovandi na bakartier na baveni na bandako ya bafamille tozomona makambo ndenge na ndenge bamisusu bajalousie bango po bavandaki na famille songolo basika bayambaki bango basali bango mabe bamosusu mpe bakendaki kovanda epa bato place bayambaki bango batikali kokona mabe bien aimé eza vice versa. Mama boti bana baye koyamba mibali ya butu baza banani bandeko ya mama bandeko ya papa mibali ya butu bato ya quartier bato ya mapangu. Bien aimé, parole de Dieu, nous savons que notre lutte n'est pas charnelle, notre lutte est spirituelle. Nango ngana to lata bibundela molimo ate soki nzamba talisi yo na balolenge moko boke kotuna to bandi ko bwaka jeton wa mwana nzambe renouveler intelligence na yo kozana bazela merte
Parole de Dieu, ça veut dire que Esther tango ayokaki mobeko ekweyaki azaki zélé azaki orgueilleuse ake kotuna nga lokwa mwasi ya roi bokwesa mobeko boyi bokoboma ba juif nga siko na koti na parler na osana bino bien aimé azaki capable ya kosala nyonso wana parce que c'est alongaki déjà roi kasi eloko evandisaki Esther na libala pe ekwesaki mobeko ezaki losambo ndeko na ngai losambo efutaka mama boti bana ne kitoko okuta mama lata alliance ya munene na musapi na papa baze sika moko meye banda boti mwana liboso tina mwana suka abandi kobota bana na bandi kobota bakoko kaka sika wana donc ekomi lokola royauté moko boye ndeko na ngai fungola miso zwa décision ya kotelema na mabondeli tangu nzamba pesaka libala talaka age te tangu nzamba tombolaka muto atalaka age te tangu nzamba pesaka mabota atalaka age te asaka nyonso na moment opportun kasi za likambo ya mabondeli tangu mpe tozozela moment opportun monguna oyo asi alobi ke baza na sa mibeko okoriske mpe okufa bongo bamba tozala sa mobeko soki otelemi na mabondeli te na nsima nzanga lelo nalingi ngana otolobake nakokufa boye te nakomona gloire na nzambe bien aimé papa mama ezaki esengo soki oboti bana na yo baye bapesi misolo ya libala babali bango olati veste yo olata veste te olia misolo te baye babaleli yo mwana na butu baleli yo mwana na butu papa bato ya quartier bakomo bengo ndoki papa na bana babalaka te nzoka nde bajalousa yo babalela yo bana na butu mituna lelo nani alielanga mbongo ya libala bana na ngai teleme sike ezwami ozwa décision ser yo motomonaka befe oyo ya bamari de nuit mibali bazoboya yo bamisusu bimi na mobali mbala moko mbala mibale abokozongela o 2-3 fois atiki yo kaka bongo banda deja komona ke eloko moko ya mabe eza na kati wana yo mutu fiancé azoya kobimela yo asundoli na biloko nyonso ayaki kopredote akimi banda kozongo na angle spirituel bien aimé kokanga na bandoki ya mosika te buka na mabolongo zala na confiance na nzambe ya Israël oyo mwasi ya roi Esther azaki nango Esther alobi malgré la loi j'entrerai ndeko na ngai kozaki biba te tango ekomi mabe na ngonga oyo vie eza pasi mpona motu nyonso misolo eza pasi mais bato bazoki obala bao bazobala na bangombe bazali bazopesa mpe basuper mpe baparent bazolata bana babala oyo na butu balatisa o maske okoma kobota bana na butu oyo na moi baotikala kobengo mama te ndeko na ngai zala moto ya molende nalingi ngai na yo tozala programme oyo ya prière na biso tokwesa bikeko oyo bakoko na biso batonga bandako oyo bakoko na biso bakenda koloba na molili esika bateka biso na bampoke na bango na butu mpo na bilanga mpo na zamba mpo na bamayi bambisi na bango ekufaka ebongi obala na butu obala ngando ndeko na ngai tomoni ebele totelema tozwa kanda ya molimo malgré la loi tozokota ngai na yo na bango tobeta mundenge eza siko likambo banzambe mibale eza likambo banzambe mibale ane oyo eza ya yo ane oyo eza ya ngai na yo tosuka boye te ndeko na ngai banguna na biso mpe bazala na se ya makolo na biso bazala bamarche pied na biso mpe baconfesse biso oza banyama na bango te tokotikala kozaka na boîte oyo bango bakanga biso te bien aimé nalobi te ke okosambisa motu moko nalobi te ke obokela motu moko jeton me nalobi telema ata mobeko yango eza ya ndenge nini telema bondela oyo akangolaka bato ezali nzambe
okotelema okotelema okokelibala na yo bien bakobala yo Marie de nuit wana alliance oyo alatisa wana mosapi na kombo na nguya na Yesu Kristo nazolongola alliance wana nasengi divorce na kombo na Yesu Kristo nasopi makila Jésus Christ na kati ya mbetu na yo mtoza na mobali nozolota mobali msusu ozobima na ye soit ozomona mobali oyo bozalaka na ye yo na ye bozosacouple or eza déjà befe ya Marie de nuit eza mobali wana te eza Marie de nuit soit ovandi okomoka posa rapport na ba 12h na ba 13h eza heure mibali wana ya molili bayaka eza heure basi ya butu wana basi ya molili bayaka obayaka kotikela lisuma botutu bazopesa oposo sala makambo mabe batu nyonso bakomi koignore yo bien aimé sike ezwami yo bondela ko se décourager te okoma ami ya zododo te po ba Marie de nuit na obaya kokuta o dejoza na sakwiti okomi koignore nyonso te vainqueur à la chakate yo ki kozala acheter Esther à la chakate malgré Esther azaki na kati ya palais royal mobeko pe kangaka ye dokotanga na bino na livre à Esther 4 tout au nom de Jésus-Christ. Esther chapitre 4 verset 16. Vinrent ensemble tous les Juifs qui se trouvent assis et jeûner pour moi sans manger ni boire pendant 3 jours. Esther azoyebisa oncle na ye Mardoché kende kosangisa libota ba Yuda nyonso sangisa bango bokende bo gêner ba Yuda ba gêner ponanga ba gêner 3 jours ba gêner ba liate pendant 3 jours bazana mabondeli milimo mususu ya milimo mususu ekambaka biso esenga pe okili abi baliate ba melate pendant 3 jours bazana mabondeli. Bien-aimé, celui qui prie est capable de tout. Ngana le tozo bongola alliance union son ténèbres et la tisabiso. Non to me maki au premier jour tant même maternité. Ce kazaki mutumabe ayaki alobi pe maloba moko mabe likolo na maloba ne kangayo moto azaki koskolo ba couche ata ba misala ndako misusu pe bazaka mabe misusu pe babondelaka bazali. Bien-aimé, ma bête au bout quand on va bisike belé. Moussous pe mobali moko bimaka na ye na butu. Mobali wana zaka mutu mabe, asala pe makamba mabe, ndo moni okomo bika mabe. Bien-aimé, tozomona batu ba memi ba botutu na kati ba vie na bango moko ba kotisi ba Marie de nuit. Mwana muke alati bleu blanc azokende na nzela. Papa moko mukolo alingiye. Papa na mususu pa l'équipe papa na boté na âge papa na kabeli $100 abimina mwana na mbala moko mbala mibale asundoli mwana na semence ni miate na kati ya mwana wana tant mwana na okola makanti comme fungwa makomi na âge pe à s'épanouir à vivre pe vie malamu ezo simba lisusu te maman yo mutozana bana les mabana na vie de prière la kisa bango au livre Proverbe instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Papa, maman, tout la kisa bana na biso ndenge ni toki kotambola. Tale le pesi biso musala ya kolanda ba délivrance. Menga na zo ebisayo malgré la loi tozo kota. Bana biso bakobala, bana biso bakotanga, nyonso bango ekobeba te. Biso pe tokomela miel tokolia. Tokovanda na mboko tata nzambe alobaki to vanda toko voyager toke ba poto ba voyage na biso ekoma pe bien ndoki o akanga ba photo na o asenga kayo pese ba photo asalela yo ba démarche au voyager nzokanda kosa kayo azu ba photo na kanga ngo kenda na ténèbres akoma ko bima na elongi na yo batu nyonso ba yini yo bakomo bengo ndoki ba relation na yo baby ezali loi lelo zoka bwana na loi wana spirituellement banda ko botola ba photo na spirituellement banda ko botola ba photo na elambano kabaka na mutema malamu olobi nazo sunga yo pe covid de prière te
au sopé dans makila Jésus-Christ. Lelo lokolo comprendre. Banda ko benda elambana. Banda ko yebisa Nzambe. Na sala kango po lobito sunga. Soki eza yango mutu bendeli nga ba problème. Nga nazokota na promesse oyo pesanga. Notre Dieu dit dans sa parole, je ne veux pas former des projets de malheur pour vous. J'ai formé des projets de bonheur et de paix. Papa, si tu as dit que tu as wapi, tu as pété. Dans 6 classe, Moussala ezate. Au vent, on comment obeta dame na coin, on comment obeta carte mbongo, on comme maman songi, ce qui mouto à l'équipe, oyebiye, mouto à zongi boy, oyebiye, on comment vivre dans les soumous. Frère, au comme songi basi tout bien. Au comme on a vu il y a sainteté, l'icolo il y a loi imposabino na kacha famille. Là c'est vrai que ce que 6 classe diplôme ya moi. Si c'est université. J'ai diplôme à licence, ça master, si lisa, total place au salle. Ndo moni vi oyozobi kalelo yango wana. Tokomobika avenue mo ba vie à uniforme. Tant on a kenda ko sala libala na ngai son place moko na ma campagne wana bae batali muto bazobetela milolo na kati ya ndako bana avenue balobi azala na ma campagne te auti yolo avenue na biso na avenue bat babala kati yoka témoignage avenue bat babala kati donc bakendaka na bango kaka babima kaka donc kindumba ekoma bilei na bango bapapa mo basalaka bango kaka makambo basoigna teinture mais loi bosoigner teinture okomo bimana bato ba science occulte bazobebisa wana kati na bazopesa misolo zolia lobi na yo ekomika amawa ndo komona ser wana ndenge azalaka ka mikonzi nde baza kolinga ye lelo mikonzi wana balingo te baotala ta 2 fois te baotala ta 2 fois te basala bebisa yo mais il est temps Nzambe azo considérer le quoi Nzambe azo considérer yo muto sala kango zala na foi pour ça na liboso écran koza na sonité koza pe na somoté yebisa Nzambe na sala ki on a ignorance yebisa Nzambe il est capable ya ko considérer ya ko zongisa Nzambe na biso abwaka ka muto alisumu te azana posa muto mabe abongwana ko banda ko tambola te na boto condamnation te pona sala ka eloko wana ya wana ta na bondeli makambo na ngai e ko tambola te bien aimé na kombo na Yesu Kristo nga nazo tele miso nazo peso makasi nazo connecter yo foi ce qui ngai Rebecca stérilité kanga na bota mwana nazo connecter yo foi stérilité wana ezaki imposition ya loi ceux qui bapekisanga kovanda na libala na ndenge ya molili lokola lelo naza na kati ya ndako na ngai ya libala nazo connecter yo foi yo po kovanda pe sika na yo okovanda pe ne sika na yo on donne ce qu'on a nazo pesa onga nazali nazo te on naza stérile te naza pe célibataire te na connecter yo foi na connecter au foi tozo bondela malgré la loi Nzamba pesa biso stabilité Nzamba pesa biso musala Nzamba tombola biso et siko ba bomba ki biso to bima yo mtu ba imposer malade bando kota ndako biko zo bikate kufa zo kufate bazu esprit ya koko moko boye na coin batie yo po komi kobela et komi lelo mikuwa lobi ba komo opérer yo colonne lobi makamutili kile komi kobima lelo nazo longola yo esiko zali telema na kombo na Yesu Kristo nazo longola yo na li malade lelo bima libanda leka mupepe yo mto zali na kati hôpital oza na campus oza mama yemo oza ba polyclinique nyoso cité ozo landanga lelo bima libanda zwa mupepe oyo kozwa eza mupepe sika Nzambe wana akangola yo tozo bondela na bandeko balandi na biso o baza partout na mokili mobimba poto longa bitumba o toza nango
tobondeli na kombo na Yesu Kristo. Yozanzambe likolo elobi yozanzambe yozanzambe mabele elobi yozanzambe yozanzambe likolo elobi yozanzambe yozanzambe mabele elobi yozanzambe yozanzambe likolo elobi yozanzambe yozanzambe mabele elobi yozanzambe yozanzambe likolo elobi yozanzambe yozanzambe mabele elobi yozanzambe. Tu es digne, le seul disque, tu es digne, tu es digne, la terre disque, tu es digne, tu es digne, le seul disque, tu es digne, tu es digne, la terre disque, tu es digne, tu es digne, le seul disque, tu es digne, tu es digne, la terre disque, tu es digne, tu es digne, le seul disque, tu es digne, tu es digne, la terre disque, tu es digne, tu es digne, les sorciers savent que tu es digne, tu es digne, les marabouts savent que tu es digne, tu es digne, le seul dit que tu es digne, tu es digne, la terre dit que tu es digne. Yozanzambe, likolo elobi yozanzambe, yozanzambe, mabele elobi yozanzambe, yozanzambe, likolo elobi yozanzambe, yozanzambe, mabele elobi yozanzambe. Reçois la gloire, la louange et l'adoration. 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 Tobondeli na kombo na Yesu, tobandi ko élever Yahweh Nzambe na biso likolo na nyonso, tobondeli na kombo na Yesu. Éternel grand Dieu, Yahweh na tomboli Nzamba lola, na tomboli mpaka na bikeke, lola eza ya yo Nzambe mabele ezali ya yo, libanda na mokonzi mosusu azali to éternel notre Dieu, Yahweh na tomboli Jéhovah juré, na tomboli likolo ya magie, na tomboli likolo ya mari de nuit, na tomboli likolo ya femme de nuit, na tomboli Jéhovah juré, na tomboli likolo ya mauvais sort, na tomboli Nzambe na alliance, na tomboli likolo ya instabilité, na tomboli likolo ya AVC, na tomboli likolo ya malade, likolo ya esprit nyonso ya mibale ezalaka na bacoin oyo baimposa likolo ya bana na yo. Yahweh na élevé au Père de gloire, na élevé au Père éternel, na élevé au Nzambe lola, Yahweh Nzambe na kuna ozali Nzambe mondo ozali lobala bomoi na moto, na tomboli Nzambe na banzambe, na tomboli au Père éternel, na tomboli au Père de gloire, na tomboli Jéhovah juré, na tomboli Jéhovah sega, na tomboli kumwa bangumu, na tomboli monzoto na tombo, na tomboli le roi des rois, na kombo na moya na Yesu Kristo, au nom de Jésus-Christ roi. Toposala liboso na Nzambe, tosengimaka na Nzambe na bomoi na biso, na lolenge totambolaki Nzambe wana yebana kolimbisa biso. Makomi elobi azala la colère, aza riche en bonté. Tango ya pardonnaka aefasaka,
akotangela ote ke likambo yo salaka yango ne mutu ekangi yo akolimbisa o pe akokangola yo tobonde na kombo na nguya na Yesu Kristo yawe kita mawana yo na bomo ya balandi na biso nyonso yawe mawana yo kita na bomo ya balandi na biso nzambe na balandi na biso nyonso nzambe ya chaîne na biso media et HP Média Éternel Dieu yawe mawana yo kita mawana yo nzamba lola mawana yo Jehova Jireh tosengi mawana yo nzambe na bomo ya libota na yo nzambe yawe totambolaki mabe tosalaki mabe liboso na yo makambo esepelisaki biso te makambo esepelisi yo te yawe tosengi miséricorde na yo yawe tosengi miséricorde na yo yo nyosondaka mitema batu oyebi profondeur éternel Dieu tosengi miséricorde na yo nzamba lo tosengi miséricorde na yo Jehova Sabaoth tosengi miséricorde na yo Père de gloire tosengi miséricorde na yo nzambe tosengi miséricorde na yo nzamba lola ya basali nyonso ya chaîne oyo ehp media yawe na mosolo ya chaîne oyo yawe nzambe na lola miséricorde na yo nzambe nikola bomoi na biso nyonso miséricorde na yo nzambe na lola nikola bomoi na biso nyonso miséricorde na yo nzambe nikola bomoi na biso Père de gloire na kombo na nguya na Yesu Kristo au nom de Jésus-Christ roi. Parole de Dieu Zoloba, sans le sang de Jésus-Christ, il n'y a pas le pardon des péchés. Tobeli makila Jésus-Christ est sous biso rendre so blanche loko la neige. Makila Jésus-Christ est à la ceinture à sécurité à balandi na biso nyonso. Ya basali nyonso a chaîne oyo. Tobonde na kombo na nguya na Yesu Kristo. Là il avait le sang immolé, le sang de l'agneau, le sang qui a crié plus que le sang d'Abel. Yahweh makila Jésus-Christ papa. Makila na est sous kolanga. Et rendre grave blanche loko la neige. Et le mola bilembo nyonso nzam. Au monde des ténèbres tiangai. Na belle makila Jésus na bomo ya balandi na biso o baza na profito o bainonsa baza na prison yawe nzambe na lola makila Jésus-Christ ekangola bango makila Jésus-Christ ekangola bango makila Jésus-Christ éternel Dieu eboma mabala nyonso ya butu makila Jésus-Christ papa na ngai ezala mer rouge ya kokabola mibala ya butu basi ya butu na biso papa na ngai yawe makila Jésus-Christ makilana esukola bana na yo makilana esukola bana na biso yawe makila Jésus papa ekota na kati ya balandi na biso mpona kokabola mabala ya butu mpona kokabola mabala ya butu yawe nzambe na lola makila Jésus esukola balandi na biso nza bilongi engenga esika bazali kozwa misala te bazwa misala esika nyonso ezali komarche te ekoma komarche makila kozi ya makila Jésus-Christ, sa habilité est totale. Banguna bamona biso te à cause ya le sang de Jésus-Christ. À cause ya le sang de Jésus-Christ. Bano bazali kokoka kotanga te o ténèbre tielaki bango limite. O bakotaki bango na imposition ya loi. Makila Jésus-Christ ekota mpona kokabola. Ekota mpona kokabola. Biso na bango na kombo na Yesu-Christ. Bale nyonso baza bamaladi incurable. Yawe torenverse makila Jésus-Christ. Na kati na bango makila na nzambe na lola ekota na misisa na likuwa ya bato nyonso baza ba maladie incurable yawe makila Jésus-Christ Père éternel na bomo ya bana na o balalaka na butu te o basala ba insomnie o malade yaka makasi na butu ekoti makila Jésus-Christ papa ekoti makila Jésus-Christ Père éternel makila Jésus-Christ elongola balanzilation na kati ba réclamation elongola na kati ba réclamation coupe ezala te balonga na kati mabulu ya kufa balonga na kati ba prison ténèbre balonga na kati ba réclamation 2023 oyo balalaki bakelema à cause ya makila Jésus-Christ makila Jésus ya ceinture ya sécurité na biso mpe balandi na biso to basali nyonso ya chaîne oyo à cause ya le sang de Jésus-Christ toza déjà bavainqueur au nom de Jésus-Christ roi tobeleli molimo mosantu na nzambe ake kokamba bato nyonso oyo ténèbre esi eavise balandi na biso nyonso oyo ténèbre eza koavise Saint-Esprit esunga bango tobeleli molimo na nguya ba o nyonso ténèbre to ba occultisme basi babimaki na bango babotoli bango oyo ya bango batikeli bango botutu toke kobela molimo mosantu azala mokambi ake kobotola bango esika nyonso bakangaki bango mpe nguya ya lisekwa ekota na bomoi na biso
Tobonne la combo na Jésus Christ. Cher Saint-Esprit, na belle présence na yo, présence na on a bon ya Vanessa, présence na on a bon ya Vanessa, présence na yo, molimo mosantu na Nzambe, molimo na nguya, molimo na moto, molimo nelonga, kamba Vanessa, kamba Batingandu, kamba Mirai, molimo mosantu na Nzambe, kamba na combo na Yesu, kamba Alimatamba, kamba cher Saint-Esprit, nazobe la présence na yo, ozala mokambi, ozala mokambi ya mikonde, ozala mokambi ya Colette Makima, ozala mokambi ya Jésus Konde, molimo mosantu na Nzambe, naseli présence na yo, naseli présence na yo, ozala mokambi, opesa lisusu ya losambo, opesa lisusu ya losambo, na bomo ya balandi na soso basi balembaki, na bomo ya balandi na soso basi balembaki, o bazaki découragement, cher Saint-Esprit, cher Saint-Esprit, au Kamaba, nous sommes en bureau comme misala, au Kamaba, nous sommes en Kebakon, nous sommes en Kebakoufi, Molimo Mosantu Kambaba, conduire Bango les Sikamala, au Bilangana Bango Kobota Lissous, Yaka Molimo Mosantu, au Seigneur présence à eux, en nom de Jésus-Christ au roi. Donc, comme ça, Nzambe, a comme Isabiso, na balandina sur la flamme de feu. Molili et mon abisote na kombo na nguya na Yesu Christ. Tobondeli. Cher Saint-Esprit, ma première zoloba, okosa ba serviteur na onyo so baza ba flamme de feu. Dawe basali mo basala kanakati ya plateau. Bango nyonso papa na ngai. Comme ça bango flamme de feu. Comme ça bango lipozi ya moto. Na butwa lelo Nzambe, balonga bango te. Na nyonso ba kwante pondre éternel Dieu, bango bazala moto. Bazala moto papa. Balonga na nyonso. Yawe Nzambe lo. Biso pe tokoma moto. Opela moto. Liboso ba principauté. Balandi na biso. Bala na biso tobondela mpona bango Nzambe. Bakoma moto. Bakoma moto liboso ba principauté. Bakoma moto père. Bakoma moto Yawe Nzambe. Liboso ba principauté. Na kombo na nguya na Yesu Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Na kombo na nguya na Yesu Christ. Au nom de Jésus-Christ au roi. Oh éternel Jéhovah Sabaoth, Jéhovah Jireh, Jéhovah Shalom, Ozali Nzambe akomi monisa. Makomi ezoloba o abatelaka Israël alalaka te pe animbaka te. Yahweh, pona likambo na biso Nzambe, pona likambo balandi na biso. Yahweh toyebi ke ozoveye na butu pe lokola na moi. Yahweh tosengi bolamu na yo et apparaître pa balandi na biso Nzambe. Yahweh tosengi bolamu na yo Nzambe na ngai et apparaître au nom de Jésus-Christ. Yahweh tosengi visitation divine na bomo ya ba enyoso bazana na hôpital, ba enyoso bazana na ba cas grave. Éternel Dieu, tu as dit que yo intervenaka pour na ba cas grave éternel Dieu, ba o nyonso via instabilité ezokanga bango. Yahweh Nzambe tozo senga visitation divine. Yahweh soko koti likambo bana na bato elonga ezalaka na kombo na nguya na Yesu Christu. To sengi visitation divine, to sengi visitation divine malgré la loi. Biso tozo percé malgré la loi. Balandi na biso bazo kota malgré la loi. Ba mari de nuit ezokufa, mabala ezokufa na kombo na Yesu Christu. Yahweh stabilité na bomo ya balandi na biso malgré la loi, malgré venir loba, malgré baboti bakanga, malgré misala mabe batombola. Te to casser ba mariage wana butu malgré la loi, to koti mabota na o na kombo na nguya na Yesu Christu. Au nom de Jésus-Christ, obeteli ya Nzambe maboko. Bien-aimé, balandi na biso, toza na croyance que Yawe Nzambe na biso c'est asali musala. Aimé pour la bonne audition, nazo bandela lisusu numéro yo mutozui numéro te plus 243 933 22 98. Soko zi visitation ya butu ya mabe benga ngai. Tokoko ba na prière malgré la loi. Tokokota yebake Nzambe na biso akufa te. Nazo bandela lisusu pour na bonne audition plus 243 933 22 98 na kombo na nguya na Yesu Christu.
nde tokoyeba komona na lisusu mbala nsima napesi balandi na biso nyonso oyo bakomantaka namonaka bageme na bino namona bacommentaire namonaka Mireille Mbulu namona Pati Ngandu nazomona bamama ebele nazomona bapasteur en tout cas so tobi totanga tokotanga ebele prochainement nakotanga zala kaka branché zala connecté problème na nga na ezaka kaka kotanga bakombo te mais problème na nga na ezali ke obima na kati ya loi wana obima tokota ne 2023 oyo tolonga yom toza na problème ya visa yom tokenda poto bandakala mukando ozozwa te lelo komobika na foyer te Bible ezoloba esika nyonso mantambe na makolo nyati ekopesamela yo pourquoi yo zolonga te yom toza na foyer yom tolandaka chaîne na biso landa yango balandi na biso na France balandi na biso na Belgique na Italie lokola mama na biso pe awa nzambe apambola yo ba bénédiction ebele na kombo na nguya na Yesu Kristo wana tokutani mbala sima tokoyeba lisusu kopusana toza kaka toujours na thème na biso oyo ya biyano thème na biso o malgré la loi na émission na biso ya biyano malgré la loi tokokota na kombo na Yesu Kristo soki Yesu a été tomona mbala sima